nde naza na donc tout nini na décision moko qui m'arrive que o yanga te nako forcer nature te nakufa parce que et c'est ça la mingi na sina raté bambasu nga na raté poison nga na raté nga na zwa poison bambasu nga na zwa déjà soki nga vraiment na zwa poison na kati ya mosala oyo so na diaki poison na mosala oyo kasi eza kaka art yango tosalaka yango so na mosala art te ndenge na poison to banga bako elanga mbasu so na mosala art te mais ça mis 3 fois oyo mbasu ezoya nango mais donc tant ba singa na tika j'ai laissé ce qu'on a croisé dans les bras na tiki alors l'air nga na croisé les bras na tiki siko tango bino bosali nga na robeta suma boko énergie nga na bimisaki ti na sala yango seul énergie na bimisaki esili na comme épuisé maintenant tango ba basali je préfère bolia gaton kandengo na ça me fait bolia ka tina niveau que oya tina activité tina niveau que ba longola yo na photo parmi batu batie utuna batu bakufa même yo mutu za vivant batie yo te veut dire que complexe la makasi hein. OK nga batenga te ça ne fait rien déjà c'est la vie continue nga na simbi salongo 2013 puis 2018 nga na simbi salongo 2013 2018 OK baboy ko tanga na fiche to baboy nga na za la peine 50 ans wana groupe salongo. Je joue, hein. Je continue à jouer. Okay. Moi, je joue. Okay. Na terrain, je joue. Mais okay. Na groupe, vous toujours jouer, vous le voyez, vous le voyez. Oh. Vous jouez, vous le voyez, vous le vous jouez. C'est choqué quand même. Hein. Vous avez choqué. On a tiré les sons. Hein? Na, omoni tango bandeko bayokani balongo de place moko boye la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon parce que dans ce eloko wana ngaki memelo mabe mais bandeko basali likopa balongo liyo akasi donc nous sommes moisi que je regrette beaucoup qui disait que il y a cela aussi la fière à sa fière na ba no bonde la ye moni tango zolo ba makambo zolo ngona kata wenze ba tebele ba kota ka wenze musu pe to kutana na mobile ma angle mususu na osa la fière na zonga ba bonde langa ngana osa la fière po ba bonde langa alika onde kona nga mwasa lobaki on oka kiango sa bisala nga pa ya bino fin pe kaka to zela bino oyo na no saki wana o zaila ki sport sport makasi kutu mission na kati ya piscine na biso nzoplo petso na bolaka na ma eti apola na bilamba tu poto tala mutu soki ya biso na mona poto oyebike ozwa badi no pese dame na yo dame no badi na nga na okende donc okosala pe rere pe okena mwana no ya mwasi ya bien okete producteur akabila mwana na nga yo zwa na yo na ndenge ya bien or oyebi te mutu wana mawa trop donc tokufa akabona kini eza kaka mte bomsa biso OK nous engagé na likambo ya voyage mais mawa trop et puis ba langage vraiment ko bima donc ya ko minimiser ba âge na tele bina non batika na pema ya moni na baki na sukuma maboko na récupérer passeport nanga na pema na mnier moko akamoni zana moya mti ya mti o ndimaki mususu weli nengo na niapu no c'est-à-dire que là tika tovanda mais côté quand même ambassade ou c'est interview wapi ambassade restaurant ou ambassade là tika il parle tika on va voir tika Mama, if love is crazy, love is for me.
Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Bonjour très chers internautes, bienvenue à votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. Nous c'est Satoy Babango avec Yves Ivan, tous bulletins de faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo de ça 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Yassele Massassi, j'allais dire comme ça, Kabamba, Oyo, Aza, Moko ya Baïkod, Mao, Basali Ebele na tête congolais, Basali Ebele na comédie congolaise parce que Bango Baza Baoba, Baza légende. En fait, Nini s'est passé dans Sangata groupe Salongo, Nini. Et c'est pas ça qui aussi, là, il y a une grande activité. Tout le monde qui bactère, mais absence, il y a qui remarqué, il y a Sélé Massassi, en fait, il y a qui Nini. Merci. Na maman minti mamote ma tous peuple l'embêté maman Likelema, Billy Vumuka Fondation, tous nga bavem no felin grand frère propre. Jean-Robert Kalala, les savants, de la DC, la force qui a Timotema, il y a maman Nicole, maman la parfaite, c'est à Paris, mon ami privé, Poupon du bon au Canada, qui c'était mon fiti, on est toujours ensemble. Voilà, mon sakoni Nakolo, maman Rosette Kamono, mère et voilà, Valentine, l'artiste. Merci beaucoup. Tu peux se moter pas, il y a Sélé Massassi Kabamba, cartouche. Vous nous sentez là? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Là, la collaboration habituelle, ce qu'on a dit, pour le côté nanzoto, qui au Congo quand on est terrain. Donc la vie continue. Donc il va y avoir Pesali. Oui, motona n'est tout ça besoin motoy ba ke liwa ezali. Ta façon de vivre ndenge ozokendele na batu. Soki oyebe oyekide liwa ezali. Le fumona ke vanité de vanité na oyo pour sala na awa. Voilà, na lina côté na moi eloko monga moké, tout le monde a Sélé Massassi plus dans ba prière, le sambo, souvent dans mon église moko na Kauka. Après un moment donné, na mon soukuna te commis et pas pasteur de la foi, Jean-Paul Mayata. Habité est-ce que dans la vexé biblique moko so vendre au milobité, ngamba linganga zala nanga. O kanga pe ko pisa pe bandeko ti pe ndeko mona ndako. Nzambe alingaka nga azalaka na yo abatelaka aprotezaka ngai. Mais quand on avait na français balobi nini? Mon berger me protège. Kasi yango parce yo lingana lwango ndeni. Te kasi yango bi vexé te. Na pesa ngo verset ils en psaume. L'Éternel est mon berger. Ça na psaume. Donc tout ce qu'on fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, Moutako tcha 8 ou bien tcha noté,
ce qu'ils avaient apprécié apporter. Et c'est pourquoi on a que l'Éternel est mon berger. Donc, moi, protéger d'ailleurs. Voilà, ça c'est bien. Alors, tout le monde directement dans l'histoire du groupe Salongo. Parce que il y a longtemps, Bandeko, Landa Yopé, comprenait quelque chose par rapport à l'histoire où il y a groupe Salongo. Mais tout le monde maintenant, au Sungabiso vraiment, parce que 50 ans au Leka. Vraiment, il y a une confusion. 50 ans, ils en ont 2025. Monsieur Sobabi 2024. Confusion de côté. Quelle est l'histoire? Il y a un groupe Salongo pour te comprendre un Nini. Et c'est pas ça par rapport à des dates différentes sur Bazo Pessavis. En tout cas, à ce que je sais, c'est 2074, les groupes Salongo et Bandaki. Okay. En tout cas, il y a des émissions où il y a souvent au titre de Salamo à Salaki à 2000 et qui est 1974. Alors, bon, ce qui to pinche maka Césali quand la monnaie tu souviens que Salamaki na 75 76. Donc les badats on a mis les bakani pour la monnaie tu souviens sinon nous salons les bandaki avant. Avant c'est là il y a eu des scénarios bah jouer qui ma pièce bah jouer qui avant monnaie tu souviens. Avant il y a comme na monnaie tu souviens. Donc hier moi tu tenais ça na le groupe ndé azana mot de la fin où il y a deux bezara ya lui que na 1974 ndé groupe salon et bandaki. C'est pourquoi 2024 elle dit 50 ans. C'est pas na 2025. Tout modifié personne bien. Salon est banane en 2000 et banane en 1954. Voilà. Quelle est l'histoire aussi l'ambiance ni bozaki na ngona bande kona basi. Très bien. Na ba yaya na yo ya mibali en fait. Quelle est l'histoire nani yaki akuti nani nani amema nani. Si wana na kati ya bana kati ya désordre. Kolanda kunda en tout cas baser o neti ngana Kingo Mwambe par exemple na joie qui na été. OK. Baser Kingo Mwambe na joie qui na été. Déjà kufa Yambula mama Edenda na joie qui na été. Wana ser na ngai afakate c'est la pinte. Donc mama Edenda na joie qui na été. Bonjour. Maman Monzele tout na joie na mais na bango tout na kolba ke mutoya moi liboso ezali ya linga mama linga. Ah bon? Liboso ya mama bonheur, liboso ya mama Mabele. Ayaki en tout cas hier mutaki liboso ba mama Mabele ba après. Donc on a eu histoire presque ndambu na yebi parce que comme je n'étais pas moi na beta on na 100% ya tena bra ndambu nga na yoka ya mwana. Et ya linga mutaki liboso et ba mususu ba etla ndaki. Santé ya linga ndenge nini yozo benge ya mais biso pa na biso ta mama. Sikoyo changement ezali nazalaki na ndako na ye toyambanaki na ye. Ah bon? Ye mutu akataki tomate ye mutu asali matungulu epice ya kolamba ye mutu asalaki yango. Mais ce qui a voix ezobima te mais azotelema ye moko so bobeti babeti portail do mona ye moko aluki mutu alakisi ye basigne ezali déjà azoyi parce que azoyoka mais des fois ezobima te isika otozozela nzambe nano asala yango wana. Bongo mama Boli aza bien ana Maroc aza bien. So ba malade mama Boli malade aza bien. Aza malade mais akomi bien aza Maroc. OK. Voilà. Au monika ke nano koma Maroc te mwana ne pas akakuna a profiter pe kaka kuna ayoki déjà bien. Awela kuzongela nini ndakala toni na kuwela wa Maroc ne peut pas bien. Nous avons nzambe zo kitla bango bana moko tata. OK. Biso to zo deuxième mon peuple ya chaleur ile makasi. Donc ya Maroc za mwa liboso ya mwana profiter afana na ina. Voilà. Entrée ya Sélé na kati ya groupe Salongo okutaki banani et puis yo yambi banani. Na Salongo batonga na yambi. Na mbaki Mindondo. Yo okutaki na banani. Après oya na biso oyo yambi. Mama Bomengo. Mabele. Mama Bolingo, nakutaki Ebale Mondial. OK. Vieux Kwedi, Masumu, nakutaki Inga, nakutaki Shaba, Ngafora, Vieux Andrada, Vieux Doudou Ngafora, nakutaki Kidia Fuka. OK, papa Kidia. Voilà. Donc mon peut-être moi au Sénégalais, les Kamouté, mais à Ongana ya maki na Simananga.
ezalaki mindondo liboso nayambaki mindondo nayambi lipati nayambi esengo nayambi elombe nayambi molai je crois Karine Pala après tocheka na ina kati donc batosuka nayambaki bango. Ok, oyambi bango ambiance d'abord tout que nous ezaki ndenge nini na groupe Salongo na ba ancien na ba nouveau yo boya koyamba parce que à un moment donné tokendaka na histoire moko boye meka ko kenda pena moi mabe ke bozwelaka ndeko na biso lipati comme adversaire Esengo parce que omonaki ya comment ko epate moi makasi oui non il faut doser adversaire moi si père qui tourne le goal pour moi fier ici là pour accompagner moi embrouiller moi situation dans quatre groupe Salongo. Non, c'est pas pour tout mais les camboya jalousie to les camboya pour étouffer les patinets il y a que les camboya scénario et salemi. Le scénario ndenge et salema qui il fallait qui basi ba choisir fi bazala mibale. Oyo qui wa robeta nanga koto robeta sunanga koto basi fa nimedi ndale. Alors tu comme d'habitude on a bengi ya Leonti mabo mengo on a bengi kazaki assistant na ye c'est parce que histoire to commis ils a boyé mais qu'est-ce qu'on peut faut tout cas ba stagiaire ba tiki ba lettre ba stagiaire ba ko ba lettre na Salongo donc to ko so ko beta corpulence pour à couvrir G Kotoyo, c'est comme ça dans les jeux, mais c'est pas dans le groupe de Camboya. Pas de sengoté pour étouffer les parties. Non, il y a qui n'ont demandé. On a dit que va penser en cas. Mais sinon, ils ont demandé. Ok. Tout une ambiance, ambiance qui a fait ambiance. Oh, on a goloba. Il y a des bosso Dio, ils ont salamanga. Na mama bele mabolingo mama linga mamunzele ya lontini bomengo wana nazoba dio ambiance nga na sala na bango c'est pe osama suite et sala matezaka nga na ye ambiance na dio wana to sali yango ensemble c'est-à-dire petit na bango ezaki petit zonga na ndako bandeko na tiki fungola te soit tike ngai petit kende bo ngai donc ngai na comme petit na bango donc so il est ayi musalawa et qui a bosani ko pesa programme na ndako abimi place atiki mbongo ayi bisite muto ko kende na ndako na ko yebisa ke awa bozo bobosala bosa ezanga na koloba exemple moko ya Majoli aza mwana ya mama bomengo liboso donc Majoli tango ya liya sala libala moto asali ba démarche makasi ya libala ya Majoli za libala parce que mwana ya nanga za mwana nga donc Majoli abenga ngano Majoli dembi abenga ngano donc démarche ya libala na ye moko pa yebi ke noko sele asala ba démarche akenda bo donc nazako ele hôtel soit lettre que notre na Bradima mona moto hôtel pe tika na Bradima soit lettre kende bo donc ngamo nazako kendi bala ninga na okendi ba démarche donc ambiance ya on a dit que ambiance wana et ça m'a fait souhaiter et puis ba ser wana pe bazaki na makamabe makamabe so na bunna mwasi nanga na begani mwasi nanga est-ce que tali bango c'est tali bango ba ya na yo mo lobi ke baba ya na yo webke na vie dudu faute donc na bunina mwasi kangi ko kena inga pe na bibo to na kene pe mafua ke ne pe libela webke vie dudu opérer na bango ba ya ne uti ba kenda ko récupérer mwasi bazongsa na ndako ngape na boulot na yoka ke en tout cas tout va bien na à l'aise na ko 02 wana na komema ekuna makambo ekonde webke na zonga pali na kutaka nana fongi porte rideau na tem moi ça zonga nanda ko kota na ko ba bi oh les bande ba vie du ba beaucoup tani te ba on débat na moi ça yo ba vie barate ba
baïsenga mabe Bagati comme deuxième. Comme il y a 0D. Mais c'était une ambiance qui régnait qui plus que famille. Plus que famille, cela veut dire du Cambo et Rozwanga avant ma grand frère Nanga Baya, Bandiko Nanga Baya Mouna, groupe Salomon intervenir. Même aux en mariage, il y a que moi na kubala Tony groupe Salomon aux en mariage, famille Baïga complément d'objet direct. Vraiment. Non, pas indirect. Indirect. Voilà. Maintenant, banane peut ma marquer histoire. Ma marquer groupe na groupe Salomon le soki. Oh, puis les lots. Voilà. Il y a le vieux mondial. Ok. Vieux mondial. Avec un petit. Mon top, ça comme héritier, c'est le mondial. Le combat est le mondial. Là, on a pété qu'est-ce qui se passe. Abi, tu iras loin. Tu iras loin. C'est un combat héritier. Mutumsu na utanga les grands prêtres c'était sana. Qui a façonné à commission manga. A ko balula yo manga, balusi yo komi dendon. Donc ça dit que c'était sana qui na façon à façonner. So ya bien matsayo. A ko komaka ba histoire ko matisayo penda o percer likolo. C'est c'était sana. Na regretta départ na ye. Na regretta il y a mutumsu oyo avec ma casse na improvisation, ma casse na truc qui cherche. Vieux Doudou Ngafoura. Ok. Entre vieux Doudou Ngafoura, qui ma casse na pas recherche. Pour exemple, que sur l'alo lali ka monaka boan pia ka bokabwani hein. Na tongo yaye. Petit, allez. Bateau yo bari sa vie. C'est ce qui se réveille tôt. Alors le bandengi wana. Là ta veste. Là tu fais. Au Cameroun, Tobimi n'a pas de côté braliment. Tant que tu as braliment petit, au Cameroun. À l'équipe de Cameroun, chef, excusez, c'est petit ici, ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi petit ne parle pas. Mais c'est son anniversaire, c'est samedi, mais il n'a rien. Ok. Les gens ont braliment pas de fouta. Donc, n'enga poswana. Pas au moins c'est plus pour vous. Il y a non, chef, attendez, 2 minutes. Tobimi. Tant que Tobimi, ton côté pas mal. Dialogue. Il y a du papier. Abandi Kokoma. Boye. Tokakawana, ton côté, chef a signé. Ton équipe, on a bon. Tokyo 20 casiers. Donc, nous, c'est comme ça créé. Et puis, dans mon côté, soit ça n'est pas Tobimi, tu n'aurais pas mon sous. Tu as 3-4 personnes. C'est comme ça. Vieux doit créer ma casse. Azaki na makasi za lingate muto mona pasi. En tout cas, na groupe Salongo c'est la seule personne oyo na kota mibali oyo atambula ndake non bato ba se retrouver Salongo ke liboso za ki vie Doudou Ngafoura. OK. C'était ça na za ko tinde même 22h 23h ko tinde ba mission so oni. Na ezana dikambuzo salamaki na Salongo ya il fallait qu'il n'y ait pas premier ministre Kengo Wadondo. Les Rona Kengo. Ok. Mundele. Kengo, premier ministre, il faut qu'il n'y ait pas Kengo. Et puis que Mabo Mengona Doudou Bayokani Babi non toko ça Bradima Makambo. Ok. Et puis que Palata uniforme Bradima. Oh. Abi le ministre Oyambabiso. Caméra. Oui, vous allez voir vous filmer et vous allez une interview. Parce que tu peux être dans le journal. Biso to nous a bon, to nous a bralima ko pia biso ya biso masanga ya sûr na bombo to beta. OK. À la ta bralima to komika et pas Kengo Wadondo to solo li pas to bima boye pa cameraman ba bima. Mais maman la mboyo mo ite ya bi ozote la mboyo ya ngai ekila so na la te la mboyo na kufa. Biso na mboka na biso balokate na kola te la mamu de mususu. Oh. Ke obi botika na bino kanga. Mais to tika ndenge ni bino botika. Te kasi botika kaka pona zane lamba te. Popozi na nake na ndako na lata la mamu mususu bongo to sala ta lobi te mais siko ifo lega lelo. Bakanga media ebi ke abasala nini. Ba filmer yena bilamba ya Bradima. OK. Kopwana bala moko tango ba filmer bango abi
Bralima, chef Botal, chef Botal a 20 heures, tout n'est pas premier ministre. Donc, chef l'air va Tarikaka. Bralima. Ah! Non, va mériter, pas lobby bon. Mais ça se faisait pour na bato nyonso. On a idée ya séparation exactement. Puisque au bénéfice pas ndengi moko. Jamais le yazo ndambo pas la quitté non. Identique. Voilà ambiance on a vu qu'il y a kala mawa. Vraiment banani batika biso, banani bazo vivre au bazala kipe, ma membre ya groupe salon. Tu retournes à combien au batika biso, bazo moins dans les 25 à 26 au batika biso. 25 à 26? Oui, baza ebele. Ah bon? Surtout bandi na Kingo Mwambe, Zeke, Mabaku, Bébé, Kijamfuka, Sanda, Inga, Viedudunga Fura, Mindondo, Maman Mopepe, Ebale Mondial, Maman Monoko. Donc, bazo moins dans les 25 au ok. Jitenge Sana, Machini, Michel Diambi. Donc, bango tout staff technique. Donc, dans les 25. Voilà. Mais à un moment donné, avant tout, on a scellé plus la comédie. Vous avez mis dans le studio, na ba mangobo, na ba grand pébélé en biso. Est-ce que ce moment-là, il y a cela déjà dans le groupe salon? En fait, c'est qui n'est ni. Souvent, c'est moi là, moi, qui pour toko taper dans ma solo mususu. C'est na l'heure na bandi. Voilà, on jouait des trucs qui zengi quoi. L'heure na bandi théâtre na bandaki na groupe Kakar Blague ya Lokambandi ai. L'heure na bandaki kuna na osala tosala ba sketch tosala et ça dit que na ekota minzoto. Ah ok. Minzoto eloko ebimisa kinga na minzoto ya départ ya litro da sufa. Ok. Madanga na sufa danga Caporal Murumba na Bulangando. Ok. Balobi balongwe na bango. Mundele pe apike pe balongwa pe kaka mafu. D'autant mundele apike balongwe nzoto ekomi parteur. Alors ngai na yebo bisa chef ngabi chef na salaka bagage to sala bagage au lieu de batuma dimanche boy ba fana musique ya pa maté na sala chef a autorisé na bandi ko sala babilo ya Kingudi. Ok. C'est un des permettant que bon, Hermoko, on a mis d'autres. To jouer na sima badanga commandant danga ngamu na kangaki na basket na sima. N'est-ce que permettant que moko na madolisa opena na télévision pour écouter. C'était comme ça dans na clan Nzoto. Et quand Nzoto eko koya na 86, Nzoto koya ba mai na se et na ekota na au salon. Ok, ça c'était juste la comédie parce que Minzo, la comédie, il fallait bouffonnerie, il y a des amis ciblés. Donc, en dehors, il y a un salon et comme cours de grands. Donc, il y a des couleurs, on a il y a aussi la place de plus comédie, il y a la place de plus classique. Mais comédie, on a aussi la peine classique. Quand on a comédie, bon, il faut se zoter. Et tu m'as bête. Quand tu as un classique, on met aux monde à foufou. C'est-à-dire que quand on jouait na Minzoto, il y a 30 ans, ça la pour na Essengo Kaka. Batbazo Seka, bon, ils en ont été, mais aujourd'hui, c'est ça, Batbazo Monoka, aventure à Razo, c'était comme ça. Mais elle m'a dit, Batbazo, je me dis, soit tes maquillages, toquer marche, naït, tout la marche, c'est pas ma fourra, tout la marche. Elle m'a dit, mais il n'a taxi, ça qu'elle est. Ok. Donc ça dit que bon, elle m'a fourra pour pas azana ticket à futa. Mais ba côté na bis na bis fura vivi et tu s'intéresse déjà ti ponga bi. Azana bon en futa te. Mais ba côté na kata fura ba bandi ko beta masoro ko sexa bato. Bazo sexa tile ba okita wa ticket ticket wa ba bo siribo abimika bon pote ana ticket. Donc beaucoup de comédiens vont dire que c'est pas bus pour azana ticket mais à ce qui ça mais ba otune wa ticket na ngote yo to comprendre ngate na ngote futa ticket. OK. Donc c'était là qui bouffonnerie qu'on faisait tout ça lango sentiment ba pas c'est kaka on ne gagne rien.
Mais salayo, il y a un peu de salayo avant Salongo. Salanga mbongo te. OK. Salanga mbongo te. Yango na kima ki na ngango, na préféré ki na kima na Buffon, na ozo numéro matricule na RTNC. OK. Donc so na landa ki Buffon belelo na za absent. Moni Buffon, moni baninga baza absent. Ya absent parce que na Buffon ti suka nango diop. Oui, si la ga. Si la ga. Tala kusala bagag chaque jour. Semaine chaque semaine. Au Sansana Bouzobe na kati. Yango le domi bana ba comme ma bêtise. Mwana tango bamso basila bezate. Bamso Sylvie Ferla ya zo bango ke chaque jour sala kaka sketch. Yo zo sala sketch au sexy ba moko lelo. Au sexy moko lobi. Ngana boya ba contrat wana. Oh pourquoi? Ngana boya ba contrat. Mais futa me ko tamo logo. Kaka na tawana. Après oye zoba comme longwa. Déjà toyo kango. Esiri. Il y a des échecs que tu as dans le spectacle aussi. Au sein du spectacle, on a mais donc il faut que me que non, nous t'avons chaque jour, lundi, mardi, voilà. C'est un groupe Salongo, il y a Sele Massassi. Auparavant, na première activité au Laragibiso, tout le monde qui au Kaboula qui avait invitation. Et après, comme il reporté après, Yomoko, nous avons comme cordon pour le 50e anniversaire à ce groupe Salongo. Au monde on a une activité, wana. T'éviter absence d'ailleurs. Et ça qui dit à quoi? Myriad qui parle na Facebook et Myriad qui parle de Sigozandi, c'est moi trop. Oui, balbaka na Bible soki batomi balé bayokanité ba sala nzela mokote. OK. Le temps to bandaki ne bandeli na salaki des moments en temps les on a cordon ya vous salon pour que na 50 ans année oyo est marqué et dans la bien. C'est pourquoi en janvier, on était avec des frères, tous ensemble, Dio, pour que 50 ans, ils se fêtaient même bien. La salle de démarche, c'est là qui musée national, pour que tout jouer, la date va bien musée en septembre. OK. Mais, juste la dernière minute, une semaine avant, les bandeko nanga moko oyo balobi ke tout kato reporter yango parce que la démarche au sali wana za kibudi alors namona kiango yaki un message profond pour moi na obligé na sukula maboko na tikanan yango na parce que soki nga na sali démarche bandeko na babengi ngai tikanan 50 ans auto banda qui sont sur badata pour jouer sengeli mais to sengi ba aide ba to sengaki et simité parce que ba to propre fali baya bayete donc on est que nous se simba qui te soit le simité on dit souvent tout ce que Dieu fait est bon donc quand ba singa na tika je le sais c'est pour na croiser na les bras na tika alors l'air nga na croiser les bras na tiki siko tango bino bosali ngana ko beta suma boko énergie ngana bimisa kiti na sala yango seul énergie na bimisa ki esili na comme épuisé maintenant tant que bamsu basali je préfère bolia gâteau kandengo na ça me fait bolia gâteau mais kanda nini boza ensemble c'est la famille ndenge moko to isa biso awa bozala ki na bolunga makasi et puis bolungu za kaka mais tango lobi tika kanda nini c'est un bon ya coordination ba pesi mutu c'est ngabo na tiki nanga ngana tiki nanga siko ba invitation nanda ko ba invitation ya ba invitation tikala oyo na kabola te ba invitation salama omoni à l'aide ya mama bomengo mutu ana poto bimisa boye zombongo bo sala kana ye donc maintenant na dernière minute une semaine par bano ki tika makambo wana mais l'invitation sur ça fait ça qui déjà partout ezaki nini ya c'est nous pena tu sais que kanda kaka incorporation ou bien bande ko kinna na makambo mabe ba bon c'est le tika na biso moto landela oyebi
message bato bakokanisela yo na bato bakokanisela yo kamona mutu je ne sais pas. Na démarche nyonso nazosala tozala na groupe bandeko na ngatu bazozala informé na groupe. Il y avait des réunions, on faisait réunion de 48 heures après tozosala réunion na groupe. Mais on s'attend qu'à na groupe tozosala réunion il y a bato bakota te. OK. Donc muto bakota na groupe te. Muto obengi pour lui dire que dans 30 minutes to kota na groupe to solo. Oui, c'est dans 30 minutes. Mais muto na dans 30 minutes on continue à péter. Babipé na muto mususu bazuye mais à continuer karaté. Il y a des gens oh bah boyaki na bango dès le début mais bah c'est manifesté qui était mais tant va epsinga on a dernière minute j'ai laissé 5 messages dans lui il y a on a tiki. Il y a un gars qui ah oh bah je relève on va au salle ah merci bah ça la caca. Moi je laisse dans un moment. La première invitation photo nos amis ben la deuxième à l'ongoli photo non c'est comme c'est compensé déjà banani moi avant tina ba polo même elongia seli massa zaité ezaki question pe bango comme tout na ya seli massa c'est zati en fait atako ka bwana ngo zata moi compréhension tina niveau que oya tina activité tina niveau que ba longola yo na photo parmi batu baté ou na batu bakufa même yo mutu za vivant baté yote veut dire que compensé zaki vacances hein. Bon ceux qui batie bato bakufa baka bato salon. OK. Nga batie te. Mais ça ne fait rien. C'est la vie continue. Nakanisi nga na simbi salon en 2013 puis 2018. Nga na simbi salon en 2013 et 2018 avec maman Nicole Dibambo que j'ai salué en passant. Maman Nicole Dibambo. Nga na simbi salon na 2013 puis 2005 quand wana nga na simbi salon. Il a démarche à tournage, il a la petite fête qui 40 ans. Là, c'est la démarche, c'est quand même 40 ans. Ce qui t'en a eu coquille, nous avons le temps eu coquille et coquille. Son d'amba aussi là, règne scellé, règne scellé. Donc je ne peux pas forcer la nature. Ce qui va tchengaï, na photo té, na fiche té, l'ongolinga na fiche. Ça ne fait rien, je ne gagne rien, mais et ça peut-être erreur. Je ne condamne personne, mais peut-être erreur. Je crois que. Erreur, il y a un niveau là. Ah oui, mais il y a des erreurs, ça me rappelle Nengona. Oui, c'est bien, il y a trouble, oui, bien ça. Allez, imprimer. Par exemple, imprimer, et puis, allez, oh, les besoins, c'est oh, vous tout la zangi. Nan. Ah, ça arrive, donc je ne condamne personne. Non. Sauf que, Baboy, vous tirez une affiche. To baboy ngana za la peine à 50 ans on a groupe salongo ngai c'est mon je joue hein je continue à jouer. OK. Moi je joue sogo je joue na banzonding mais na ba théâtre ya salongo sous pe au DJ c'est kufi petoloba ya on a le bina OK moi je joue l'essentiel moi je joue ngana na terrain je joue et dans le canal ça je joue Nzonding je joue, on doit tourner tout avant-hier, on doit tourner. Donc moi je joue, c'est l'essentiel. Mais que dans le groupe vous toujours jouer, vous le voyez pour le molinga. Oh, vous jouez, vous le voyez pour le. Vous avez besoin de jouer, vous jouez. Mais vous le voyez pour le molinga. Oh, tu as vu dans la libre. Moi je joue. Et choqué quand même. Vous avez choqué dans tout ça? Pas tellement. Pas tellement, je ne gagne rien. Mais le robino bobundi bobeti mbonda bobundi pour que bato ba ye ba pe ba mona bino lelo ben tant ba longoli bongo e choka kyote moi pas cité et choka ka soki ba longoli yo ba ye ba zui mais tant ba longoli yo po ba zui pété et loko ezate loko etikalité et bon sikoyo obo ka zuwa nini. Donc, soit il doit exalter. Donc, il s'agit de capacité, mais n'est à tirer les sons. Hein? Donc, au moins, tango, bandeko, bayokani, balongo de place Moroboye. La Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Parce que, dans ce que il y a même l'homme
mais bande basali likopa balongoli yo akasi tikali libre to loka tout ce que tu fais bon. Mais souvent ba paye bande ko poser ngoya mabango sur ba téléphone tiens. Pourquoi ceux qui bengi souvent ko ya mbal. Nanya benga te. Loka ki l'air basala ki conférence, je crois conférence. Les basali marche, les basali marche bah de notre moi aussi que je regrette beaucoup qui disait que il y a cela où ça la fière à sa fière n'a pas une bonne laïe moni tant aux autres comme un musulman on a raté à Wenze ba tebele ba kota à Wenze musu pe to kutana na mobile ma angle mususu mais tant aux autres parce que yo urbana ngasko que ngana do ça la fière na la fière na zonga ba bonde langa ngana osa la fière po ba bonde langa alors on a moi ça le baki on a baki yango ça mais ça n'a pas si mais je me suis dit ça va ça ne fait rien à garder silence malgré l'absence de les gars qui tout quoi on l'a gagné les gars bien on a tellement pété les gars mais je sais que les gars ils bien oui ça va ndeko nini peut-être ne yo mobi ba côté le likopa ba longoli le likambo yo bandaki parce que oui ça va on ni ba tala c'est le moment président Masumu azali pe moko ya ba na kati ya organisation président Elombe mama Karine Pala na mona ki papa Sonzo parmi ba tutanga yo bossa na kotanga papa Sonzo na tutanga ki papa Sonzo na kati na habité message plus ko ko lancer na nani parmi les 4 autres mona ki bango ba zo chapeauter par rapport à l'activité wana message yani bon peut-être regret na yo ko ko ba nini na o jeter gars na regretter bon message ka o ça bango courage courage c'est tout déjà ce béni bango pe depuis marambeli na ben on prend le bani Allô ma fille, oui, nous sommes Sainte-Thérèse, mais nous avons comme agent Sangote. Petit. Excuse. Nous avons le service. Nous avons 0 mètre sur la station. Il y a un Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, c'est que JB service et ça ici à Robungate. La station Sainte-Thérèse, la Sima station. Il y a un JB service et pas à José Baïla. Papa, n'a-tu bilok nangai? Papa, merci papa. Yonde José Baïla? Non, merci beaucoup. Ma fille, Kubanda Lelo, agence ya solo oyunga na confirmé eza bongo JB service. Alors, ngai pe ya uti ku yibisa bande kuna ngai mususu. Pona kubenga JB service, ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus, na JB service eloko eza awa. Eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami. Ah bon, na ba petit colis et yaka pe on JB service. Wow! Na ba mituka. Bandiku, yo mutoza na Europe, po otinda biloko na yo, ko sanketete agence ezakaka moko. JB service. Alors, à part na Kisasa, ils appellent na Brazzaville, ils appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku betaka bango. Frappe finale, frappe na retour. Courage. Courage, c'est tout. Déjà ce béni bango pe depuis marambeli. Na ben on prend le bani. Tellement moto kandi bondo pisa na mamdeko na oti yo na mona ya moya seli na biwo ya peser lombe pour fani boso na ndeko na yo. Est-ce que depuis 50 leki est-ce que moi un petit tour DJ Salami attends m'appelle comme on be comme mo be wane
abengaki kombo mbe wana Shuge. Déjà mona mutu no Shuge. Tomonani te, tomonana te. Biso nyonso moto na moto aza na coin na ye koluka kaka mpona bana bazwa fufu. OK. Kasi komonana ezali ntango toza na travail mode ensemble, mais soki toza na travail d'ensemble te. Owotu nanga Omari, bokutani na Omari, toyaki na Omari parce que tozwi na Omari. Toyaki na Omari parce que tozojouer na Omari, tozaki place moko na Omari. Bon voilà, j'ai joué avec lui. Ah non, toi na Serge, tokutani na Serge, c'est parce qu'il n'a joué na Serge. Donc moto oyo nazokutana na ye. Maman Jelgo, je te salue place Zali, bozo makamanga ndenge ezali kaka. Za kanda te. Zuwa te. Mais moto na point na ye kaka azosala oyo eyeli nzambe ndenge atindi nazwa na lie na boyo naza na bango o baboyi na lie ya bango jeunesse na nzonsisima. Mais est-ce que ba projet ezaka rebelle, faut ba mona chef de l'état yozate ba mona fondation Maman Denise yo kozala pe kaka te et puis ba kokende encore et ko fêter na poto. Donc moi que y a Céline dans tout ça so manquer et ça peut mabe aux appels ba fan ebele o balingaka o na ndenga groupe salongo na ipselo moko roi Salomon azali roi oyo abalaka 1000 azaka na 1000 basi 1000 mais jour Salomon akufaka nebi te mwasi ni accompagner ka na cercueil azate oyebi yango na ko peso exemple mosusu moto aza na kifunda mbongo ebele mpena na ndako mais ntango akweyaka malade akomi terrasse nanu mbongo ye te ekoti na lipeka na ye elobi ke tokende hôpital tokozwa traitement na salisa tokozwa mbongo alors yango wana roi Salomon abaki vanité de vanité soki neti nga na ke poto te batienga na programme te mafu ça ne fait rien abaki pa chef de l'état bazwa nasaki démarche ti biso nyonso aya tokende pa chef de l'état na échoué nanga soki bango baréussir mpona tomona chef de l'état ensemble tant mieux o masesa kozala te tant mieux donc nde naza wana naza na donc toloba nini naa na décision moko qui m'arrive que oyanga te nakoforce nature te nakufa parce que et c'est ça la mingi nasi na raté bambasu nga na raté poison nga na raté nga na zwa poison bambasu nga na zwa déjà début bambasu zwa nga donc je sais tant que forcer eloko eza na mutu zaza na mbongo ebele mais tant yo okendaka pa na apimelaka kaka apimelaka yo kaka mais yo ozokondane mutu tant ozokondane ye ozoyeba te mbongo azopimela yo wana ozoyeba te ntango moto wana aza na mbongo na ebele ozosenga ye azoboya tu ne sais pas pourquoi azoboya mais eza na mbongo mosusu oyo ya kisi nguma moto asanzaka yango yango atalaka ke yo makila na yo nakopesa mbongo ya nguma te voilà mina poison mbasu mpona nini jalousie kaka bacollègue to mosala kaka mais soki nga vraiment nazozwa poison na kati ya mosala oyo so naliaki poison na mosala oyo kasi eza kaka art yango tosalaka yango yoka nanga osala art te ndenge na poison to balanga bakoyelanga mbasu so nasala art te mais eza babiloko nakutani nango na kati ya mosala yango donc c'est pourquoi je me dis que en tout cas je préfère oyo ekoya yanga so eza yanga te akoremarke ndenge nini ke ozalaki empoisonné akoremarke ndenge nini ke eza mbasu aussi bacollègue ya mosala nde bapesi natangi motu te nga natangi motu te yango tobika bacollègue ya mosala nde bapesi nazwi natangi motu te poison ezalaki moto nakutanaki na ye ayebisi ngai prophète mo ayebisi ngai masasi na nasali yo boye nga binayebi te mote poison ya liboso tukutana ya mibale ya misato toke campus prière ndenge baconfirme mais eliaki poison eleki mbaso ebandaki nana na ndako nana ngeli ebandi esima kati ngabi ya kati oyo mokusa na mole droite donc totali penako donc mokusa ebandi place yango esali rouge pendati pe pa pasteur bijou bola na boma na matome plutôt Bola. Le pasteur wana atali abi
eza mbaso mais esami 3 fois 3 fois oyo mbaso ezoya nango mais sikoyo nga nakoyeba nani batangi nga mutu te batangi mutu mais je sais que ezoya na mosala. C'est pourquoi je ne veux pas que eloko batienga te. Je ne peux pas forcer la nature, il y en a forcé quand mutu sinon nakokufa. C'est un message dans son nazana moté qui n'a pas n'a pas. Voilà, merci à ces tombes qui est vers la fin. Ben, tu rigoles les cabotés parce que nous avons un mois de juin, juillet comme ça. On a kakebisho bozo qui a une production à poto. Oh, la moussa qui fait tomber là qui va nous belé. Et puis ça il force n'habiter. Décembre donc qui est vers la fin déjà, toujours qui est toujours chité. Fin de l'année, baninga ba okende. Ya Gabi ba okende, ba Nicole Bagata ba okende, ba ndeko biele et belé plutôt j'allais dire ba okende. La contre-production, il y a Bana Viva, la contre-production encore, il y a l'autre bingaka karaoké, il y a bandeko na biso baso ba yemba. Na habité ya sele. Il y a bino fin peu kaka. Toi c'est la bino. Oyo na no saki wana, oyo ça ki sport. Sport en kasi route. Monsieur na kata ba piscine. Na biso nzoplo petso na bolaka na ma. Eka pola na bilamba tout poto. Tala, mutu soki ya biso na mona poto, oyeke ozo badi no pese dame na yo. Dame no badi na nga na oke. Donc, oui, okosa la perere pe. Na mwana no ya mwasi ya bien au producteur. Akabila mwana nga yo zwa na yo, ndenga bien. Or, oyebite mutu wana. Donc, tokufa akabona kini. Eza kaka mtebo msabiso. Ok. Tout nous engagé dans des cambos à voyage, mais mawatro et puis bah langage urbain au bima. Donc il y a pour minimiser bah âge. Tant que comment minimiser bah âge. Au moins ni voyager, bah tu bino répétition banda tongo ti 15 heures. C'était les répétitions voyage dans 3 mois. Tout le monde les répétitions ti 15 3 mois. Et là, tu joues dans ton zing. Il faut blocage. Au moins, ma voiture derrière. Eh bon, à 16 heures, vous en avez yaka. 16 heures, yaka. Oh, tu dis ma camoza n'a pas 16 heures, ok. Et donc, on m'a longa pesate. Mais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Nathalie Benanga, non, Batika, na pema, Yamoni, Nabaki. Et n'a pas beaucoup de récupérer passeport, nanga. Na pema na myer moko akamone zana mo yamuti yamuti o ndimaki mususu weli nengo na niapu no to sadike yala tika to vanda mais la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Nasir voyage au nzamba routine un normal. Au monde et au salamanango et ça sera annoncé aussi. Mais voyage à bien, ni tant que tu as un visa dans ma bouche, le beli makambo ya voyage sans visa, le projet, mutuelle va projet, na ya ou bien va projet va tchuki, ni apu tchuki. Donc il doit pas ça passe trop. En fait, ni est dérangé, il y a scellé et dérangé qui est plutôt, il y a rejoint déjà passeport na yo Kenda. Il a quand manque un respect, on a tout quand ils acquis un peu. Et puis, pour la hérité, pour ça la musique, pour la hérité, pour ça la musique, pour la tu as observé des ans. Ok, mieux vous n'avez pas n'a pas être libre au lieu de. Mais au côté quand même ambassade, ou c'est l'interview. Wapi, ambassade, restaurant ou ambassade. Là. Tika, il parle de Tika, on va voir Tika. Bon, et moi, je suis dit ils allaient à Kota Kaka, Oyo Kanano. Ok. Oui, mais tant que tu côté, ça n'a pas donné de Tika Kanano. Vous dépassez un peu terrain. C'est tout. Mais Bandego, Baokinde, Touro, moi, Belé, oui, ça va, on y. Pourquoi pas y a scellé la liste on a fait production libanais ça va bien. Non. Je ne veux pas forcer la nature.
soki eye epa nanga eye soki eye te eye te ntina tofosaka mingi eza te bandeko nanga baokende poto je vous souhaite vraiment une bonne détente oyebaka ke poto kokende poto moto akangi porte ya poto ezaka nzambe fongola mpona okanga nzela ya poto ezaka nzambe moto akanga yango boyebake nde bokei bokomi ntango bozonga bopie nzambe merci boyebake bamosusu mpe bakokende mpe na nsima po bamosusu bakendaka bamosusu donc poto bakanga nzela te bofongola mitema bamosusu mpe bakende mpe na nsima na bino la vie continua bozala na mitema pembe bamosusu bakendaki bazonga nani Pakalowi bavide leo besobe bazonga nasepelaki nango namoni kabongo akei azo moi ça me plaît ezosalanga bien que on est ensemble toi ina Jérémie donc ezosala bakei bazonga esala bien donc voilà courage voilà Ranki ne continue à théâtre énorme oyo komosala pena mwa pasi koswana binemi kokangisana même kofingana ekomi mwa mabe nayebi te ozotala ngo na nini komona deja makambo ekomi oleka na théâtre mwa makasi na ndenge pena ya fo pena boye mabe ekoti Ranki oyo na théâtre ezozongisa bino na esprit nini ozotala ngo na nini ntango tobandaki kosala théâtre tobandaki yango na esprit moko ya propre esprit moko ya bien oyo ezalaki ke naza na jalousie na moninga te moninga nanga kojoue nga na kotikile mpe temps ye mpe ajoue mpe kopeye mpe na bengi tozakosala avec un bon esprit mais sikoyo mbongo ndenge ekotili ekoteli ya mbongo nde yango nde esali sikoke mutu tu akufula na point na ye jalousie ekoti trop parce que ekomi likambo ya bitumba ekomi bana bakovoyage donc jalousie ezaka makambo mbongo kaka ce je crois yango wana bagroupe ekomi ebele bato amakelemba bazali bato anani donc oyo bajouaka kaka na ye sport basalaka kaka na ye donc même azojoue faux mais comme aza mwana membre voilà donc eza makambo mbongo kaka nde esalaka jalousie na bato mbongo kaka ye azwa te longola na liste yalaka faux kasi yango na mbongo kaka nde osalaka bakampe lisusu ekomi awa mpe makambo mbongo d'abord bakampo ezosala eza d'abord l'argent e na nsima ya mbongo okomona bakan esalami jalousie evandi trop mais eke mabe ezokende mabe après parce que poison ekokotela bato sikoyo na ndenge moko ya tieli ye nga na tieli ye ye pa tieli nga donc okoma modele wana donc c'est-à-dire que moi mpasi yali toza na bamiriel kimpakala ki mama koutili sandala oyo balobelaka yango ke lelo bazocomprendre te monde ya théâtre ndenge ekomi lelo beni antonio baregretaka lelo komona théâtre ndenge ezali kala bozojoue même so baye osenga numero ya telefone ya mbata asala na biso na nango te abangi yo bakokabelela mbongo ya yo soki na numero ya mbata asiala te mais nakoki koyebi soki ebenga tel je peux te dire ça donc voilà c'est ça le mal toza nango yango wana est-ce que ozalaka affilié na Sokoda? Ouais. Ok. Oui. Est-ce que ozotala basi ya bandeko na biso baartiste oyo lelo bazotambola bazolela na kombo ya Sokoda plus bakotanga kombo ya moko azali comme président kuna na kati toloba pe PDG toloba pe mokonzi bandeko na biso ya baartiste oyo batika biso basi na bango bakolela nayebi te ya Sele Masasi bozotala na ndisu nini epi bozoloba nini mama Sokoda lobi yo mpo kotika biso ezosepesanga te d'abord na mama Sokoda esepesanga te parce que nayebi te basomba yango tozwaka combien na Sokoda basomba yango ya combien eza bato bazwaka $200 na Sokoda eza bato bazwaka $100 bazali na Sokoda
alors $500 bazali. Donc ça dit il y a qualité par qualité. C'est sur la chance il y a matarikolo yo ana te tinate vous avez tout tinate na c'est. Mais Sokoda lobby que il faut battre la caillou na télévision. Là il faut na que nous Sokoda que dans les gars na télévision tel beau futanga na game Sokoda ou Sokoda ne fois dans la caméra na ye pas ya kulande la que to de kaboui. La 2, les lois tchara salongo kaka la dia tchara salongo. Mais la dia tchara salongo la 3 tchara salongo. Si ko to ba tche salongo, na fona ke bisa Sokoda ke Sokoda ba tchara salongo. Ke tala na 3 na 2h du matin tchara. Ke do tala na 15h ba tchara. Na fona ke bisa bango. Mais bazo futa bato ba dike bazo futa bato yo baza visible na ba chaîne ya télévision ko ba na chaîne télé. Toujours un bon côté na Sokoda. Ils sont funga ba futinga te ba futanga te na Sokoda. Sokoda lobi. Donc débité. Il y a zone ya photo sala miracle into sala donc no bonde la modèle nini on a Sokoda. Oh yango moni bilo bango peka ka bo ba sala ba dia kani mo dia ba dia kani. Ba dia kani ba Sokoda ba dia na bango ka ba dia ka. Ni ba dia ka Yves ba dia toujours na mabete hein. Ba sa bando na bino. To ya kutana ba. Ba olela. Mais ba zone les ko na bi nani a défendre bango nani a défendre bango mais tant d'abord nanu moi si yande konanga kufa otie kuto kufa mais to tanga na vivant ngana vivant Sokoda tsenga te ngana na vivant Sokoda tsenga te et bon sikolo to na ba kufa mais bon vivant ba vivant tout suite Sokoda personne bon côté voilà à ça les systèmes il y a invitation à inviter telle invitation ya ko invitation na mayele parce que mon nekokre. Voilà. Merci à Céline Togoumina Souka. Il y a la biso. Za comme fan na yo, ope balingaka yo, ope bayebi opisi na monde, univers oyo za nango opisi ya théâtre. Et puis il y a collègue no musala fin de l'année yango toza ko entamé. Tomo qui ne vers la fin déjà to kunda bande ko belé pe na kati ya musala pa wapi za RTNC, donc moi 2-3 personnes be ba tutika biso. Le bapin na bana nzambe so bota biso na biso aux appels chrétiens et puis numéro de téléphone numéro de 2-3 personnes voilà na ba fan nanga bote d'ici les amis bino au nom de Jésus Christ de Nazareth na web sabino que je suis en bonne et due forme de bozomo nanga nako senga toujours soutien na bino parce que il y a un salaka que to créé à la dernière minute tout ça les formoko ata que na lemba mena lembate parce que zali mosala na banda qui on a bas âge na koli nango et na komi ko chité pourquoi na komi ko chité ya wana ina chité na bino kaka ndenge boyo kaka boyo sepelaka quand je joue pour continuer ko sepelaka bongo ti nasuka ti mokolo nzamba ko bananga ke masasi osuki awa donc yango wana on sait na bino que soutien na bino est nécessaire soki bolobi bo soutenir te eza pasi makasi mama kolo to vivini sandala mama Beni Antonio na ebe mama Miriel Kimpakala bisika ezwami bino Blaise Kanga bisika ezwami bino en tout cas bino nde bosalaka ke bona nango yango so bokanisi yango pete nani akosala na place na bino ezali mawa bosunga maseba didie mutombo ndeko na ngai boza tellement ebele voilà boza ebele DJ Ngoma oza na kati Shikito Tusamba oza na kati boza tellement ebele que Roger Schengen bisika bozali nzambe apambola bino nzambe abatela bino alors na bandeko na ngai ya théâtre tolongola jalousie zela tana yo longola jalousie vraiment zela tana yo moi je crois que ti nzambe akopesa okozwa kaka soki kaka elike ali tika esprit yana kende ko toucher na simba na koma demwede to deux fois deux pour encadrer non to tika tala
baya kofungola yo nini na ndenge moko ya mabe mpe obebi nini o mpe ebebi mpe ya mpo mosusu. Donc totika bamakambo tala tika tika bulu wana kaka tika na bandeko nanga botika tolukila mbongo na ndenge ya ezala na ndenge ya bien vraiment. Alors na bandeko nyonso je vais vous dire que Nzambe apambola bino bisika kozwami. Téléphone nanga ezali plus de 143 89 74 80 143 plus 243 code à Moka 89 74 80 143. Vraiment le kunya na motote zuwate eloko te motema pembe oyo ezwami epa na bino kozala kaka elenge nga na olingaka na tia na mabota na bino. Donc bino pe pour soutenir ndenge Nzambe akopesela vraiment et Dieu bénisse. Merci beaucoup.